donc soki nayoki ke ye pe azana parce que nayokaki eloko moko mais tokoloba ngo peut-être na sujet mususu mais nayebi ke aza moteyi ya sango malamu na makambo azoloba neti azotelemela banti valeur na ba prophétie pe abimisaki ke mosala nzambe moko akufa nga aza na pesi na prophétie te bon nayebi te côté à prophétie na côté te mais banti valeur ebele o ndenge azotelemela wana en tout cas je l'encourage nazwa ba attaque moko nga nazwa bato bayebi Jéribal qui parle nga nazwa ba attaque moko tata moko amibengaka chandelier kozala mutu te azana batu boni oazo confirmer mutu mususu wana docteur po azana full c'est que to tia pe ministère na ye en doute po ya azana batu te eza par rapport à batu te eza nde apocalypse de donc Jézabel a séduire même basali ya Nzambe. Voilà, merci de l'attention accordée à notre gare. Eh bien, c'est votre émission Micro Libre qui vous est toujours présentée par moi, Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise. Alors, aujourd'hui, dans cette émission, je vais recevoir pour vous le pasteur Jean-Siba Pembe, on l'appelle le Jérobal. C'est avec lui que nous allons essayer un peu de parler. Encore une fois, amis internautes, bonjour et merci d'être branchés sur EHP Média à travers le monde. Comme vous le savez que EHP Média est un site Oyo, à part culturel, à part fait de société, parce que tu évangélises à travers notre site. Vous le savez très bien que Biso Tozalaka ensemble, Nabino ba internet pour côté, Abino Maloba Nzambe à travers invité Otoyambaka tel que Basali Nzambe. Merci à mon cordon Ekibumba qui est derrière la caméra et merci à notre maman GH et papa Edo, le propriétaire de EHP Média. Voilà, je suis déjà avec le pasteur Jean-Siba Pembe. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma soeur. Soyez bénis. Merci aussi au cordon. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, pasteur. Ce qui c'est parce que Balanzambe Bazala Kawana Bazara a besoin d'un message de la part ya Basali Nzambe. Mais avant tout, vraiment la 4 émissions, papa appelle Nzambe. Écoutez la kayo wapi et salima kandeni pour le loyo obenga malelo mosali nae. Bon, appelle les arana d'essence, appelle tous arana des flèches. Flèche aller accompagner la flèche retour. Donc tous arana appel au salut, na appel au ministère. L'appel au salut ezali nzambe ko benga na bopagano. A bengi yo oye okomi mwana nae. A travailler yo a bongisi yo après azongisi yo place à bengela kio pour que benga pe batu mususu tango azozongi so wana nda appel au ministère donc na mukuse appel au salut na ngai na appel au ministère esalami kaka esika moko c'est-à-dire nzamba zwinga azalika na cité Bethel mais wenzali na groupe de prière ezali na ba frère ya groupe de prière charismatique Bethel bayaki côté ya sango malamu bayaki kosala campagne donc à cette époque là c'était les frères Mbiye oyo tozo benga lelo apôtre Emmanuel Mbiye ezaki na 1983 bayaki kosala campagne ce n'était pas ici ezaki na intérieur na Ilebo et na 85 na ye epa na bango na komi na limité donc c'est ça na vandi de 85 86 na zui baptême na sali 10 ans na zaka na permanence na vandaka na betaka mbunda parce que benga frère mbunda et na 96 donc après 10 ans de 86 à 96 de bayeko pesanga nzela na banda côté ya reconnu comme prédicateur na katika ka cité Bethel donc na une église mususu te à part cité Bethel. L'apôtre Emmanuel Mbi et Moula y a des pères spirituels na yo. Oui, c'est lui qui est mon père spirituel. Si les lozara na Bethel. Oui, na koloba oui et non.
Non, pourquoi? Non, parce que au moins l'église bokomi Bethel. Mais nous travaillons dans l'autonomie. Nous travaillons sur des choses que travailler liboso te que dépendre à 100% de la cité Bethel. Non, par rapport à la raison oyo on a mona kinzambe pas la kisa kingai pour ne pas manquer peut-être respect na papa na ngai molimo ou bien que apesi ordre bosala boy ngana sali angote ou bien asengi to sala boy quand j'ai vu que makambu ndenge za kotambusama liboso ezaki susu ndenge wana te tango abeli azali susu en permanence te na église centrale et liboso azaki kotika église moko atiki et puis batei mususu ba pasteur mususu azaki kotikela bango il n'y avait pas vraiment de problème mais tango yaye kobela zui décision ki atika mwana na ye Moïse c'est là où moi j'avais trouvé que makambo ezali kokende su ndenge esengeli kokende te je n'avais pas accepté kozala na sens j'ai nakomelaki nasengaki ye s'il pouvait m'autonomiser apesa nga nzela ke na dépendre sukuna te mais je garde les noms, je garde la doctrine et je les garde comme mon père spirituel. Donc na changé papa molimo te, na changé doctrine te nga na te amepa na ye pe na changé kombo te. Oboyaki nde kaka kozala esika moko na mwana mpo mwana adirige yo oyo bobandaki eloko nzela moko na papa na ye te tobandi nzela moko te ifo kokorige nga na ye ye aza papa nga kobanda na ye nzela moko nde nini nga na ye bon na ye na église quoi mwana mpe akozwa appel mpe euta epa nzambe mpe abengi mwana na mosala ya koteya sango malamu donc mwana mpe akomi pasteur c'est bien problème sikoyo eza nde ya charge kopesa ye charge ke akomi représentant ya bapasteur nyonso c'est là où j'ai trouvé que ekotambola te parce que papa nano aza na bomoi alors nakomaki komona ke usurpation ya pouvoir ekomi mwana akomi kozwa badécision mosusu oyo esengeli te même ngai nde naza bona kozwa décision te na cité Bethel parce que naza na bacharge wana te soki tosuki kaka na koteya liloba nzambe wi soki mwana azali kaka koteya soki na koteya sava mais kokoma neti kokonza oyo bokonzi wana epesameli ye te que ça soit na statut que ça soit na règlement d'ordre intérieur que ça soit même na bible epesameli ye nanu te na temps oyo papa ne aza na bomoi alors mieux vaut azala kaka pasteur ya koteya sango malamu ndeti nga mpe naza pasteur mais bacharge wana oyo amipesi na nko ou bien papa ne apesi ye oyo biso ntango mosusu toyebi te yango nga namona eke eza yango te nakomaki lettre ya koloba non mise en disponibilité nasengaki mise en disponibilité nateya sango malamu. Merci beaucoup. Tokota vraiment la kati ya sujet wana te. Namoni libanda bakomi Bethel 318. Parce que 318 wana eza code, eza marque, eza signe, eza nini. 318 bao baza na Bible baoki kotanga, c'est une question qu'on nous a trop posée et nous continuons toujours à répondre sur la question. Nous savons que mutu nyonso ayambi Yesu nanzela kondima babengi ye fils d'Abraham. Kozala fils d'Abraham catégoriquement okoti na chiffre wana ya 318. 318 ekutami na Genèse chapitre 14 verset 14. Donc ezali bana ya Abraham oyo Abraham apesaki minduki mpo bakende kodélivrer Lot oyo akangamaki yango babengaki bango bazaki au nombre ya 318. Donc mpo na biso ezali nango kaka eza chiffre moko ou bien nombre moko ya bana ya Abraham oyo bana kondima oyo baza na pifo ya kodélivrer Lot na bana na ye. 318 kokoma 319 te 300 te to mataka te ekoleka te eza nombre ya bato boye te eza nataka kobenga yango nini ezali fils d'Abraham au lieu tokoma Bethel 318 fils d'Abraham tokati yango kaka 318 wana est égal à fils d'Abraham. Genèse 14 oyo babotami na ndako. Donc ce sont les fils d'Abraham nés dans sa maison. Permettez na tanga yango pona bato mususu ta mususu aza na Bible na maboko te abiaske verset wana eza ya solo na lingi to tanga yango toza na Genèse chapitre 14 verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. Bible eza koloba boye. Bible eza koloba boye. Genèse chapitre 14 verset 14. Bible lobi dès qu'Abraham il apprit que son frère avait été fait prisonnier, c'est-à-dire son frère Lot,
il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Donc nous sommes les braves serviteurs d'Abraham. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a comment 318 non les fils d'Abraham. Voilà. Maintenant pourquoi babinga kopé sous pasteur Josi Bampembe Jérubal. Jérubal, c'est une vision, c'est parce que nous renversons les hôtels de Baal et nous vous disons que c'est-à-dire tout ce que Baal a construit comme hôtel Yabutu, Yamolili, Nzamba pesanga vision wana ya ko renverser yango. C'est-à-dire Nzamba yebisaki Gédéon boy. Nanda kwa papa no pas nyonso bozo mona oyo, c'est parce que nanda kwa papa no ya hôtel moko ezali. Et que comment que ezawa hôtel moko papa na bino atonga. Lamuka na butu renverser yango. Et tango renverser ko hôtel à Baal na tongo ba pesi kombo a Jérubal. Le Jérubal c'est celui qui a renversé les hôtels de Baal. Donc place nous so Baal a témoin et tumbelo na ye. En tout cas, tout ce qui a renversé les matés, il faut qu'on renverse ça. Renverser les hôtels de Baal, mais les pasteurs Jansi ont renversé les antivaleurs na kati ya église. Pour la nuit. Kasi ndakwa papa yangwana ti. Ndakwa papa na ngande église. Donc Gédéon ndakwa papa na ye ezalaki owana. Mais ngai Jansi ndakwa papa na ngai eza église. Maintenant ba hôtel nyonso bitumbelo nyonso, ba titre nyonso bisala sala nyonso neti mikolo yo naza na anti-valeur moko na telemeli mikolo ezali molimo wa Jézabel. Hein? C'est la sorcellerie dans la maison de mon père. De la sorcellerie dans la maison de mon père. Na monique moi si a telemeli liboso mibali abandi ko diriger na luki na vérifier na Bible na kati ndako, c'est-à-dire na kati église. Je n'ai pas vu une femme en train de prêcher dans la église. Je parle bien dans l'église. Par exemple, Déborah, la femme samaritaine, mais je parle dans la maison de mon père. Et tout le monde, c'est-à-dire, hôtel les a le roi cher. Donc, na katia ndako papa nanga natali na katia Bible titi na monité. Moi si mon kwa telemi liboso azoteya. Azozwa bokonzi liboso mibali. Alors moi so na aza Jézabel. Ils ont anti-valeur. Liboso bandaki na moko azaki na limité. Moko abandaki abandi mais ba koma ebele. Moko azalaki abandaki na jardin botanique. Aye na jardin botanique, aye na stade de 20 mètres ake mbala moko limité na 17e rue. Mais suka ka yete ba koma ebele. Alors na moni lokola tumbolinga lisusu ezaki ndoki. Tant que d'abongo tout bazolanda émission on va comprendre déjà que il s'agit de maman Olangi parce que bangé na botanique ake na 20 mai et puis le lot na 17e rue. Donc tant que Jézabel tout ba maman Olangi ba maman Sanjou maman Esther Malela baza ba belé o ba kambara biso bango tout na rang ba Jézabel. Soki basali yango na kati église baza ba Jézabel. Ceux qui bazo sala ngona kati église ya Nzambe bazo beta tolo balobi tozali côté ya ba Kristo na kati église même tango tangi mamolangi tango abandaka pona ba mama mais na sima na ndenga tindika mobali nena makasi akota na makambwana tata batu do akotisa papa na makambwana papa luka kofungola peniel na pembeni meti esangana kaka ate ki peniel ezali ki boye omona ka basi na mibali basangani donc Waneza musala ya Jézabel. Donc ce n'est pas bien. Eza malamu te ba basi nyonso yo tangi wana, ce sont des femmes qui dominent dans l'église, qui prennent de l'autorité liboso mibali. Donc ce n'est pas bien. Parce que ceux qui peuvent là qui peuvent babi kuma Nzambe alobela kana mwasi na mobali. So ce que là libo Nzambe pesi o vision yo mwasi alobi normalement na tio na kata église oyo ndo kamba. Obi te Nzambe na kolinga na kosala ngote pe ba ko benga nga Jézabel. C'est comme si yondo bandi na makambo Nzambe na inatangela yo 1 Corinthiens chapitre 14 pour comprendre que batu ebele ba osala makambo Nzambe c'est comme si makambo Nzambe bandi pa na bango te makambo Nzambe bandi pa na yo te makambo Nzambe e bandi musika. Ce n'est pas de chez vous que la parole de Dieu a commencé. Liloba na Nzambe e bandi banda na Jérusalem banda na chambre haute
ba maman bazalaki na kati ya chambre haute. Il y avait plus de à peu près 120 personnes, y compris les femmes dans cette salle là. Donc basi wana bazwa ba vision, ba révélation kutu ba maman ya lelo bazwa ngona. Ba ono so sambela lelo. Tala Branham ya pamba photo apamba bakanga ye moi etendi ya moi ndambo ya lumière na mutu etambola monde entier. Siko a combien plus forte raison ba disciples bazaka na chambre haute na ba mari bazaka na kati flamme maman ezako pela boye flamme oyoka basala ba église bazwa ba révélation moto ozomona moto ezopela boye na mutu ya mama Marie de mama Marie Madeleine ozotala boye na mutu ya Marie mama ya Yesu. Est-ce que révélation ya zwaka wana sala église? Non, ezabo tomboki. Ça c'est la rébellion. 1 Corinthiens 14 lobi, ce n'est pas de chez vous que la parole de Dieu est sortie. Le Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Zamba zanzambe ya paix. Message ce n'est pas de vous la femme que la parole est sortie en général de vous ana basina mibali pasteur. Nalingi na tanga ngo tango mususu comprendre parce que tango nazo lobango ozomona lokola nazo bakisa biloko oyo eza yango te nazozwa na banda na verset 33, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? C'est-à-dire, version ngana lobaki wana, Paul azolobango par rapport aux femmes qui prennent de l'autorité. Donc azolobate que koloba simple. La femme peut parler, prier, chanter, oui. Pensez à Paul ezali par rapport à basio baza koteya, parce que il a explicité aussi ça na Timothée, surtout que na 1 Timothée, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Peut-être dans 1 Corinthiens, non, tu peux parler. C'est Paul qui dit, je ne permets pas. C'est la personne de Paul. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit que non, moi Dieu, j'ai dit que je ne permets pas à la femme de prêcher. Mais c'est à Paul de dire. Maman, je pense que il faut qu'on banga nzambe. Lelo mutuloko la Paul wana, ce qui a séqué lelo. Na ba église ebele ba aussi porter kota ta ko vanda pété na église ebele Paul pesa apôtre Paul na église na bino boko benga naye parce que akomona makambo yo ya mona atikate Paul aza n'importe qui te Paul ozoka Paul aza nganga nzambe ntoma na nzambe puis liloba wana zo ba je ne permets pas wana alobi yango pamba te komami na liloba nzambe c'est-à-dire komi ya nzambe eza susu ya Paul te omoni ba mama oyo bazwaka ba autorité tout ça. Eza ba verset monsieur Paul oyo azolo ba combat spirituel bazu yango. Omoni o Paul azolo ba combattre, nous ne combattons pas selon la chair mais selon le sang. Azolo ba makambo nous ne combattons pas selon la chair. Wana Paul. Pasteur lo ba peka na ndenge ya lobaka wana mama olangi te nati. Ah OK. Paix à son âme. Mama nganya sa kufa. Na olobela ba Jézabel, nazolo ba. Basi oyo ba kambaka ba ni ba. Omona ba osala pe combat. Bazo prophétiser pe. Ce qu'on a dit combat bazo sala wana ba verset wana ba otanga ba critique à Paul. Donc si vous ne voulez pas accepter ce que Paul a parlé aux femmes, il faut rejeter tout ce que Paul a dit. Il faut qu'on longola nyonso. Comment qu'on doit partir à maloba Paul mususu ondimi, partir à maloba Paul mususu obwaki. Parce que zaka e munoko ne mongo wana. Quand il dit je ne permets pas wana, yo lobi je. Mais place mususu azolobake ici c'est moi qui parle, ce n'est pas Dieu. Ceux qui mutu musu ali ko balate abalate otosi yango pourquoi? Parce que azoloba ngai nde na lobi. Eza na batu pe na église ba balate. Eza ba pasteur lelo aza na église ya munene ma balite. Abalite aza wana azobalate ceux qui otuni albi mais Paul alobi ke ye moko alobi c'est moi qui dis okotika lokola ngai. Mais alandi loba Paul wana pourquoi? C'est-à-dire Paul a parlé selon l'inspiration de Dieu. Et c'est inspiration en Zambé.
Donc la femme qui prend de l'autorité dans l'église, c'est anti-valeur il y a sanctuaire. C'est anti-valeur dans l'hôtel ensemble. Donc pour moi, ezali ya ko renverser kobuka yango parce que la femme est en train de prendre de l'autorité dans la chair ou sur la chair et pesa melienzela te parce que nanda kwa papa nanga ezala te. Même Karanzambe wana, même onction, c'est pas moi la mobali, c'est pas moi si. Donc ce que paye moi ça le bi, ça t'a sort, moi ça t'a pas kwei. Oh, à ce le paye délivrance pe obiki, ce que wana ngolobanetini parce que même grâce au yo pasteur aux alangwa mobali, même grâce paye maman ozo benga ba Jézabel, ba on peut ka bazana. Omoni erreur munene Congo oyo tozanango ba église na biso, ba tu bazu enseignement. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est ça la kananzoto a mututé. Donc, la différence par des choses entre le don du Saint-Esprit et le ministère d'autorité. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, don spirituel. Donc moi c'est qui prophétiser, moi c'est qui parler en langue, moi c'est qui bonde la pona mutu abiki, moi wana ezali don wana na église mutu nyonso azalaka nango akozwango. Mais likabo ya ministère d'autorité, Nzambe a limité ango na certaines personnes, ça batu mususu bakozala nango te. C'est-à-dire catégorie ya batu wana ce sont des captifs on Nzambe azwa amata na bomoni mukolo Yesu azo mata likolo wana. Azana milimo ya batu moko bo akanga ba mibali. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout en tous. Aucune nuance. Diversité des dons, mais le même esprit. Donc l'Esprit Saint donne la diversité des dons. Na batu ebele na yo kozwango. Mais tant que comme il y a diversité des ministères et comme il y a Seigneur nkolo parce que yende azali asimbi les 5 ministères na maboko na misapi mitano na eza na maboko na moko. Donc c'est lui-même qui est le véritable apôtre, c'est le Éphésiens 4 à partir du verset 11 à 12, OK na 13 14. Donc c'est lui-même qui est le véritable apôtre, c'est lui-même qui est le véritable docteur, c'est lui-même qui est le véritable prophète, et évangéliste et pasteur. Comme c'est lui qui est le tenant ya ba ministère, azo pesa siko ministère na baninga mibali lokola ye mitano. Vous comprenez? Yango balobi ya diversité de ministères mais le même Seigneur. Donc kolo ye kolo ba ministère na. Donc ye moko atika ki église. Apimeli yango ba mama bazaki na kati ya chambre haute. Vous comprenez? Apimeli ba mama bazana na kati ya chambre haute ke bakoki kozwa ministère wana te. Donc to moniter na ba mama nyonso bazana na chambre haute, moko abimi pasteur, moko abimi apôtre, moko abimi prophète, moko abimi évangéliste. On dit aussi dans l'église il faut avoir 5 ministères pour qu'on là-bas confirmer que l'église wana eza yankolo, il faut avoir 5 ministères. Les 5 ministères ba pesa yango pour l'église corps ya Nzambe, corps du Seigneur, donc corps de Christ. Donc ezate que kaka na kati église Nzamba ko sala bino grâce na kati église moko eza mukolo to kolobela ngo spécialement. Donc c'est tout un sujet. Donc Nzamba ko sala bino grâce que église na bino komi munene ekoli ke bi kokutami na ba ministère nyonso na kati. Moni ba église soki ekoli evandi okokuzana apôtre, bozana pasteur, bozana docteur, bozana évangéliste, bozana prophète. Mais l'église ekoza pe na ebandeli, œuvre apostolique ekosalema na mupaya. Œuvre pastorale ekosalema pe na mupaya, mais l'église est dirigée par un évangéliste. L'église ekozala. Donc mais il faut bandimi nyonso poto koma na stature d'homme fait, il faut apôtre, docteur, pasteur, évangéliste, prophète, bango nyonso 5 baté ya yo. Parce que ekozala que non docteur musani ezalaka ni na église o ba évangéliste ya zalaka na pona kosala nini prophète parce que comme le mélanger au moins un pasteur ye moko comme un prophète ye moko comme un docteur ye moko comme un nyonso tout alors ça lango ka ye moko azo ko incarner parce que lelo boye balanza betu bazo na monde entier à travers les émissions oyo micro libre na EHP Media ba retenir nini oyo zo yebisa bango lelo par rapport ya Jézabel par rapport aussi ya temps de la
fin au l'autre monde dans la carte église et ça là qui bassin de sentinelle dans l'église mais en ce moment on voit que non bassin de sentinelle et comme une église de côté na kata bosoto le loro te ya bana nzambe ni ba comprendre au pasteur Jean-Cy Bapé balinga ba bango na mokona lelo ba ko retenir d'abord que église ya nzambe est koufité. La Bible dit Jésus est que les portes de ce jour des morts ne prévaudront pas contre l'église. Anti-valeur ekoya mais nzamba telemisa ba enik omoni liwa Jézabel ezakandeni. Jézabel ya Jézabel. Jézabel nzamba lobaka zotone ba ko liango na bambwa. Mais batu ba étage Jézabel akufa ce sont des éniques. Tango Jéhu azoya azopusa na atia basuki na yeba kabelo asala ba maquillage ne à désordre. Azotala par la fenêtre et ba énique bazala ki pembeni ne les mikoube les éniques ce sont des personnes ba gardaka basi ya bakonzi. Bazaka mingi castré pour pesa mwasi ya mokonzi zemité. Église eza mwasi ya mokonzi. Alors il faut tous la ba unique pour tous émisa ngote na ba matéya na biso. Il faut église eza déjà na semence nango. Enseignement ba apôtre na ba prophète batika déjà biso nyos tozo landa kaka zéro bango batika. Église il faut retenir que les véritables éniques bazotelema. Nous sommes en train de se lever, de nous lever pour na kotelemela ba anti-valeur wana. Au moni tango Jacob akufi ba bomba nzoto na ye pendant 40 jours. Bazo ko ambomé yango. Donc Joseph abenga ki ba médecin nyonso Égypte baya ko ambomé nzoto a papa na ye. Jésus tango akufi aseku asali 40 jours na mabele po amata. Avandi kaka na ba apôtre na ye azoko lakisa bango makambu ya lola. Ce sont des médecins de Joseph. Azo pesa bango kisi obaki ko ambomé nango corps de Christ. C'est-à-dire ba énique musana na biso ezali ko ambomé nzoto ya Christ. Là où il y a des anti-valeurs kolobate ke ezali mbwakela ezali polémique non. Donc batu nyonso yo ba yebi ke ba kotisi anti-valeur na enseignement de base. Il faut renverser cela. Au moni ndenge uto lobaka makambo ba ministère na moni même utsere kotanga tango akufia ba benge yemoko évangéliste international, docteur international, apôtre international. Et ça confusion. C'est-à-dire yemoko ayebita zaki na ministère nini. Et ça confusion c'est parce qu'on peut un enseignement au comme docteur. C'est parce qu'on sait l'évangélisation dans le monde au comme évangéliste international. Oh c'est parce que aux ana ba église ebele aux apôtres. Nana ko ebisanga kombo ya église apôtre Tadé. Na Bible ba apôtre à Jésus à 12. Est-ce que Tadé azaki une église? Est-ce que pour na koza l'apôtre il faut ka kosa na ba église ebele? Et ça ignorance. Église il faut soit un bon enseignement. Donc ce qui enseignement zangi batu bako yamba yamba. Donc pour retenir ceci. Dans la maison de mon père, ngaza Jéribal, nanda kwa papa nanga, ils ont tombé moko ya mulile telemi ministère d'autorité ya basi. Ezaba Jézabel. Donc ce qu'on dit maman moko a telemi na cher aza koteya, omoni ba mbwata obaye komona nzoto ya Jézabel, bakuti balie nyonso, mais batiki makolo, batiki maboko, pe batiki crâne. C'est-à-dire ce qui n'est église moko lelo pomoni mwasi moko a telemi aza koteya boka moite. Pour ekosala makaka parce que crâne à Jézabel etikala bambwa bali angote. Donc système crâne eza base ya système. Système ya ki Jézabel ezo salema même na tozo loba boy. Eza na poto ba mama ba pasteur bazali. Ba mama ba apôtre bazali. Moko na ebien na Liège. Donc bazaza ebele ba mama ba apôtresse soki ba apôtre bazali. Jézabel maman. Eza kutu ya koke gauche droite Jézabel. Parce que crâne ya Jézabel etikala. Jézabel bambwa balia maboko na ete. Maboko eza na misapi ba mitano. Pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète. Lelo okuta maman apôtre, maman docteur, maman prophète, maman évangéliste, maman pasteur. Baza loboko ya Jézabel. Donc ngaso na kutika église moko dirigée par une maman na bika wana loboko ya Jézabel. Voilà pourquoi nazo benga ba Jézabel. Donc baza misapi ya Jézabel o mbwali akati. Makolo ya Jézabel ezotambola. C'est-à-dire Jézabel wana sukaka na ancienne alliance te. Tamso ko tunanga mi po no bengi ba mama lelo Jézabel te parce que Jézabel a prophétisaka alobelaka Jean-Baptiste alobelaka Élie. Abi lokolo bomi ba prophète abal okati bango mitu lobi
ngai pe na kokata mutu na yo pe na kopesa yango bandeka likolo nga na kokata mutu na yo soki na kati yango te banzambe batraite nga na bakama nyonso. Et vous verrez que Jézabel wana akufaki. Or lokola makolo na ye bambwa balia te atamboli akomiti na nouvelle alliance. Kuna toye komona Jean-Baptiste abotami. Esprit ya Eli ekiteli Jean-Baptiste. Comme Jean-Baptiste aza Eli, il faut Jézabel abimi. Ndio moni Herodias abimi, apesi mitindo ta mwana mwasi wana abini alobi senga papa na yo mutu ya Jean-Baptiste ona senga ka wana. Bapesa nga mutu ya Jean-Baptiste likola sana. Azo tambola, tomoni ta ya Jean-Baptiste eleki. Yesu akufi aseko ake likolo esili, bantoma batikali. Na île de Patmos na Apocalypse chapitre 2. Jean na île de Patmos bazo yebise babi koma mukanda na église ya Siatire. Eze église peze evanda ndenge peut-être église eza na Kinshasa. Nzamba zo yebisa Jean komena bango mukanda. Na mukanda wana lobi boy. Na yebi misala na bino. Na yebi ba œuvre sociale, bwana hôpital, bwana clinique, bozana boye. Na yebi bozana école, na yebi misala na bino, mais ce que j'ai contre vous oyo ngana za contre bino, vous avez laissé une femme enseigner et prendre de l'autorité sur l'homme. Cette femme-là est en train de séduire mes serviteurs. Et le que ça l'a passé na mutema maman parce que lobi qu'il faut battre retenir. Na moni pasteur moko pe ya munene ya Kinshasa atelemi na matanga mama wana. Azolo balobi lelo to reconnaître que maman ya zalaki pesa docteur na makambo nzambe. Vous voyez Apocalypse 2 et kokisami. Voilà, pasteur Jancy, c'est peut-être pasteur on a confirmé que non Azad docteur international par rapport à lui peut-être pour la foule. Et puis Nyandenge a dirigé rapé basala nzambe belé et puis azana ba ministère partout dans le monde. On a confirmé qu'Azad docteur international. Ah bon, na évité ceux qui confirmer mutu docteur il faut azaka na foule. Donc ceux mutu azana 10 personnes à cause à docteur té, ceux qui mutu azana église abatunda à cause à docteur té, là encore c'est contredit davantage. J'ai mon pasteur wana azana batu boni ou azo confirmer mutu mususu wana docteur pour azana foule, c'est que to tiapé ministère na ye en doute pour y azana batute ou bien ça par rapport à batute ils ont des Apocalypse 2. Donc Jézabel a séduire même basali nzambe. Vous comprenez? Bible vous laissez Jézabel prendre de l'autorité et séduire mes serviteurs. Il y a même des serviteurs qu'on croyait, pas qu'on reconnaît, mais qu'on croyait peut-être que Bayebi attendant le banzam. Apocalypse on a batanga kangote, c'est-à-dire confirmer une femme qui a un docteur, il y a ministère. Confirmer une femme qui a un pasteur, il y a ministère. Confirmer une femme qui a un apôtre, il y a ministère. C'est l'ignorance, c'est aller trop bas et ignorer même la Bible. C'est là où l'apôtre Jean a commis l'église asiatique. Ceux qui vont se repentir, tu as un pasteur qui va confirmer que maman est ndenge wan. Ba pasteur ceux qui vont se repentir, ba soro ezo komela, ba Jézabel, et qui peut komela bango parce que même dans la Bible bazoloba ke ba pona koya et pas na yo je vais te frapper. Donc Dieu est capable aussi de frapper tout celui qui s'allie avec des Jézabel pour salir œuvre na ye. Pasteur on a matanga pour kindaki. Non, na ko ke ne matanga na cadre ya congolaise akufi. Na ko ke na matanga na cadre ya mwana mboka akufi. Mais t'es pas sœur en Christ té. Koloba sœur en Christ té. Maman moko ka ya mboka azaki na hôpital engagé pe bato sala moi ba œuvre sociale. Par rapport à ba œuvre sociale, il y a mwana congolais nyonso akufi. Mais pas na cadre au pasteur. Non, ngana reconnaîtra ki maman akufaki lokola pasteur te. Den na reconnaîtra pe maman lokola pasteur te. Na ko pese respect dans cela comme maman ya kasi na maman bonjour. Ya kasi respect na pese maman bonjour wana ya pasteur te. Na pese maman bonjour en tant que maman, mais pas en tant que pasteur. Matanga so na kendaki na cadre ya pasteur. C'est ça. Mais malheureusement pe ekutaki kenga na zakia wata. OK. Tiko rebimaki, tiko bango bakundaki nazalaki pe awate. Mais ceux qui nazalaki na kokaki pe kokende na kina pe matanga pe bandeko na nga famille a des fois pe basambelaka na bango te et puis plus grave encore na ko yebiso ke maman a uta ko kufa na toza na province moko donc na kokende pe na cadre ya province na cadre ya province otetela kema chumbe kema fumbe na pesi batetela nyonso mbote bandeko na ndenge ya mboka na kokende mais pas na ndenge ya lilobanza mais na ndenge ya église te.
d'accord boye ondiri boza mpe kaka banimo bande moko na évangéliste Roger Baka ya korenverse baanti-valeur na kati ya etonga bosi bokutana bosi bosolola déjà. Bon, toyebani très bien. Toyebani na Roger Baka très bien parce que tokutana na ba occasion ebele. Mais nayebaki ye azali kolimbola ba film à Nigeria, azalaki pembeni ya Général Soni Kafuta, nazobenga évangéliste tozalaka ne pe na Lubumbashi, nazokenda Afrique du Sud, tozali na Lubumbashi. Et puis tango na ye na uti poto nde na yeko. Na bandi déjà na poto kolanda ba intervention non, à des fois il y a des éléments qui parlent azoloba pe moi bien. Zappe mabete, il est en train mutu aso ki azo telemele loko eza na Bible te azana raison. Ta la vérité ate bimi na munoko mutu alibo mais la vérité hein. De la vérité ate bimi na un fou, c'est la vérité. À combien plus forte raison un évangéliste. Donc pour nanga Roger Baka je l'encourage na ba point o nga na yo ki eza bien. Mais so na yo ki pe loko ya mabe abimisi na ko renversant. Donc so na yo ki ke ye pa azana parce que na yo ka ke loko moko mais tokolobango peut-être na sujet mususu mais nayebi ke aza motei ya sango malamu na makambo azoloba neti azotelemela banti valeur na ba prophétie pe abimisaki ke musanza moko akufa ngaza na pesi na prophétie te bon nayebi te côté prophétie na côté te mais banti valeur ebele ondenga azotelemela wana en tout cas je l'encourage naza ko féliciter que c'est encouragé parce que makambo posa lango il faut peser Géribal po toyebite tokoma utamboli pe na nzira babambe pe libanga babambe pe libanga mais biso to banga kango te papa mama nazwa ba attaque moko nga nazwa bato bayebi Géribal qui parle nga nazwa ba attaque moko tata moko amibengaka chandelier kozala mutu te na banda émission ya kolobela sur les chandeliers. Mais oyebi bitumani ninga na zona likambo ba yelanga ba serviteur na nyonso na église na cité Bethel ba ye wana ba bengi papa nanga molimo attaquer papa na biso ye mongo papa na bango aye na mutuka na telemi wana c'est-à-dire eza biloko nazoloba ngote pona lelo ta musoso mona ko nazoloba pona lelo bete na bandi yango kala donc eza appel nanga kombo Géribal eza penza yango donc mikolo bolukangai na eza ka yote mais bino nyonso batwa bolukanga. Voilà donc pasteur Jean-Cite Rozoel sous parce que azama comme bela koloba mais question sous carré la sonine au botzan lango siko na église cité Bethel oza dirigé par le pasteur Moïse Moïse Mbiye azo diriger l'assemblée locale ya première rue pour nanga nazo considérer ndengwa il est le pasteur de l'église cité Bethel première rue. Donc église cité Bethel communauté a dirigé na apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya. Par rapport à la communauté cité Bethel, tous a na très bonne relation. Donc coutunde tous ça l'émission Awa pasteur Florent Moussité qui a ça la séminaire Awa et Panabiso. Donc c'est pour montrer qu'il n'y a pas un problème vraiment entre nous et la cité Bethel. L'assemblée est belle à cité Bethel. Nazo kende côté ya entre autres, il y a des bonhommes, et pas Mouninga Nangai, Michel Kingumba. En Afrique du Sud, je salue le pasteur Daniel Moukeba, na Yoville. Soko Kei na Cape Town. Wakutu na Banzi, to soki déjà na Souka. Donc, na wana ba cité Bethel. Donc, Soko Kei na Durban. Pasteur a cité Bethel à Durban. Pire master, na Bengeka master. Na zo kende convention. Na Luanda, na zoebisa ba na Luanda nyonso convention ya festival de la parole 5 semaines ya festival ya parole et eza ba na Luanda vraiment bozangate tokozana cité Bethel ya Palanka et pas ya mutu na Nzambe pasteur Emmanuel tokozala wana donc yoki kezaka cité Bethel donc cité Bethel ezala ya Paris ezala partout na zalaka wana na bango. Donc il n'y a pas un problème. Ba yebi déjà, ba yebi ke ye donc azakana Géribal. Donc ba na Luanda bozala ebele à partir déjà il y a les premiers bokolanda déjà ba affiche soko monika affiche et longue agence ba pembe gozana kati tout ça ba ça nzambe tout ça ko lobela parole. Donc ngana ebite ministère ni na Osimba parce que 5 semaines wana ils a dit par semaine un ministère. Par semaine de 35 jours wa les a au lieu au tondi. Ngana tuni passé Emmanuel ngana zui ni na biyo ko zo 2 semaines. Donc 2 semaines on a évité ce qu'on appelle un ministère à docteur, après c'est un ministère à évangéliste pour Nzambe asunga bana Luanda, Nzambe asunga
bato nyonso balandi biso, donc il n'y a pas un problème entre moi et la cité. C'est mon église. Babengana te, ba excommunianga te, ba livranga na satana te, na bebisa pe eloko ya mutu te. Donc so pa bengo te akuna na o alimete ya première okoteya soki abenginga na te na koteya, mais nano abenganga te. Ezaka ndenge moko na ba selile pe nyonso ya cité Bethel pe nano ebenganga te, mais na teya na 80% ya ba selile ya cité Bethel à Kinshasa. Et puis dans le monde na tamboli net na RDC, eza na province on a kete kaka na kombo cité Bethel, libanda na ba pays étranger na kotanga te, mais Nzambe ayebi ke ya n'a pas un problème. Donc naza rebelle te. rebete bana nzemba olinga moi kosambela moi bapesa moi papa ta naza na programme prier pour nanga pesa numéro na yo comme ça et servi bango pour na maté ya puis prière. Numéro à contact ezali 00243 comme préfixe au commis 81 956 12 22 00243 81 956 12 22. Voilà, donc c'est avec le pasteur Jean-Cy Bampembe dans la série continue. Vous voyez sous une émission au micro libre pour que ameka su côté ya bana nzambe par rapport ya maté o apesa parce que bien que Jéribalière a renversé les anti-valeurs ezole kanakata église. Alors merci Nabino tout qui vraiment branché bana nzambe tout de partout. Merci à mon cordon Ekibumba qui était derrière la caméra. Merci à maman GH, la maman de cœur, la maman de tous les enfants, notre maman, et merci na JB Maluta au pas moi nzambe à la narape bamatea. Merci na tout boza vraiment tellement ébélé. C'était Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise à la présentation. On va sur vous recevons encore deux fois le pasteur Jean-Sébastien pour que ça la sous plaisir. On se retrouve prochainement. Bye bye.